Zamba yebi ke mutu sengela za bonne santé. Oyoki ndenge Zamba bandi prospérer. Voilà. Na makambo nyonso à tous égards, sans exception. Et soit en bonne santé. Ozala nini? En bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Siko ezanga to Bible nde lobi yango. Bible. Asi atie ba disposition nyonso esengeli mutu abika. Voilà. Même pour le mutu azala bien na vie aussi mbambongo pe umela na yango. Il y a toujours des instructions. Il n'y a rien pour rien. Deuxième condition pour être en bonne santé, ça, l'alimentation. Biloko yo liaka. Eko bendela yo pe maladi na nzoto. Bien-aimé dans le Seigneur, kobanga nsambe nde ebandeli ya mayele. Tambola na kobanga nsambe nde okolata motoli. Alléluia. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Vous êtes nombreux de nous suivre sur cette chaîne, la Nouvelle Tendance Télévision, plus de 302 000 abonnés. Nous vous prions de vous abonner alors très massivement sur cette chaîne-là. C'est d'écrire en noir s'abonner, appuyer ou cliquer. Évidemment, il y aura une cloche qui va sortir, tu vas être la première à recevoir des notifications à chaque fois qu'il y aura une émission en ligne. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour avoir de belles émissions ici sur cette chaîne, la Nouvelle Tendance Télévision. Bonjour et bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là encore pour la énième fois avec ces grands hommes de Dieu. Lui, c'est qui? C'est l'évangéliste, c'est le prophète, c'est l'évêque. Je suis le Kamba Kound. Alors ici, nous allons parler de cette question d'actualité, de aussi mané santé, la richesse. Nous allons d'abord développer sur la santé. C'est quoi la santé et puis comment restaurer la santé et puis comment vivre en bonne santé en étant chrétien. Tout fan de la place Ouana. Et puis nous allons toucher sur la richesse. Mon solo, pour na kozwa. Kozala mobola te ozala na mbongo ndenge nini et puis ba principe parce que au fan de la Wana avec l'homme de Dieu. Merci na bino so bolinga Brad Bumba, tous mes partenaires oyo bo mikolo na bike bo zongate, j'ai été un peu agressé et pas ba kulu na auto benga awawa ba takakinga ba zenga téléphone. Je pense que demain déjà na ko lukana zo téléphone. Merci na bino so oyo bolinga nga et puis mutu nazane na plateau, non seulement c'est mon pasteur, c'est aussi mon papa. Bon, la déontologie, papa t'es na plateau. C'est mon pasteur, c'est mon papa. Yende toane na mukula lelo, c'est l'évêque. Je suis le Kamba Kound. L'évêque veut maintenant nous enseigner à propos il y a richesse et puis la santé. Puisque l'évêque a loba. Tout ce rara évêque à Mbongo, negi balobaka ba évêque à Kenza, évêque Sonic à Futa. C'est évêque je suis à ngate ya biso côté à santé, la richesse. Mbote, frère Brad, mais Jésus a dit qu'il y a s'il y a quelque chose de rare, il doit corriger. Poison qui s'abat na zela. Na cause l'évêque peut-être tant on a qui ça 80 ans. Un évêque, mais si quoi na zana évêque. Deuxième chose, appeler quelqu'un papa, c'est pas un péché. OK. Donc devant le plateau, sobenga papa, ils ont titre honorifique. Ah d'accord. Ils ont les soumouté, aux amona nangai, c'est une bonne chose. Au salut ma bête pour bien papa. Voilà. Et puis, ah oui. À part, parce que c'est mon père spirituel, c'est mon papa, tout. Même il a problème, les balles, yende kakanim takindaka. Ye kakanim ta sala ma voilà.
y a moi là, et je suis fier d'être avec lui. Je l'ai dit devant le plateau. Bah, vas-y, les bakou là, non, parce que bah, tout le monde a le bel là déjà. Il dit, il papa, mais monsieur, c'est arabo. Non, mais bon, surtout qu'il a déontologie, tout ça, la route, mais les titres honorifiques, il n'est pas pour le monsieur. Sinon, bonne santé, et puis, oui, santé toujours morale, et spirituelle et physique, très bien. Et d'ailleurs, tout le bapé sur la santé. Voilà. Et puis, tout le bapé sur les finances. Voilà. Voilà. Mais l'église peut très bien. Ok. Maintenant, santé. Reste au fan de la place. Brad. Na vie. Na lingana oloba na simbi Bible. 3 Jean verset 2. Ah, voilà, gloire à Dieu. Ah, voilà. Tanga. Ça m'a fait Bible, pardon. Je suis la Bible et la téléphone et d'engapé. Bon, mon indeko. Bosombe la bras de téléphone. Eko sala malamu mingi. Bino bato bolingaka émission. Second souffle bolinga Brad bolinganga. Bosungaye atana quelque chose asomba téléphone eko sala bien puisque akutana bakuluna. Vraiment. Soki ngai na ngana beta nanga bango. Et puis na ti bango bakao na memi bango na la police. Bon ye talakaka. Na devant lichette apesi bango na pété. Ya monique aza vivant. Mais yango nobi ngai évêque na 80 ans. Po boye ominga na lichette na déclaration machwa na botelo lichette na kangio. Oh bimenga lichette moko. Oh msubaye ki 3. Papa 3 pe obeta boka. Bon ba milanga 4 na beti bango ndenge kasi. OK. Ezangate nabi ezangate ezande nzambe. OK. Et voilà. Nzambe azalina le don oya pesa ka mutu na mutu. Mais je ne suis pas bagarreur maintenant. Je suis frère en Christ na bundali soute. So betinga likamo yo na peso litama mususu te. Ce qui est super en tout cas. Ce que je suis na se défendre. So betinga malembe la tiki. Bon. Voilà. Merci beaucoup. Voilà Zaïf ka pour tout ce que. Ils ont la vérité. Oh. Non le bande andengagé. Toza boyba yo betinga mbata. Et puis no beta pe litama mususu. O beti pe mbata. Na bo kende. Brad. Et si maté. Et si maté. Kasi on dominga évêque té. Vas-y le colonne là. Jean combien? Jésus aloba bongo. Donc ité na opesa ba verset na bimi hors sujet. Jésus aloba ka bongo. Voilà oui. Ce moninga beto ko to salani. Pesa a. Ba beta ka mbata. Apesa ka? Ba beta ka mbata. Tant ba kangié, ba beta mbata suit Jésus. Mais à l'élite, abi poani obetinga mbata na ba ninga na salio. Il fallait pesa lita mususu. Apesa té. Gloire au Seigneur na kangi parenthèse. Ebese kanda kutu kwa yokia wode Yesu. Obetinga mbata na salio nini. Mais il fallait le bakeno beta pe kotoyo. Gloire au Seigneur. 3 Jean verset 2. Voilà. 3 Jean verset 2. Troisième épître de Jean verset 2. 3 Jean verset 2. Voilà, excusez. Bien-aimé, balingami, je souhaite que tu prospères à tous égards. Na lingi te yo ofulu kisama. Oyoki ndenge nzamba bandi. Prospérer. Voilà. Na makambo nyonso à tous égards, sans exception. Oui? Et sois en bonne santé. Ozala nini? En bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Siko ezanga to Bible nde lobi yango. Bible. Oyoki? Abi que je souhaite, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Azo souhaité, yo ofulu kisama à tous égards. C'est-à-dire, ceux qui ont pasteur, ofulu kisama na ki pasteur na yo. Ceux qui ont commerçant, ofulu kisama. Na libala na yo, ofulu kisama. Na musalo salaka, ofulu kisama. Na koteka, ofulu kisama. C'est-à-dire, au prospérer à tous égards. Voilà. Mais pourquoi les gens ne prospèrent pas? Ok. Parce que dans Jean chapitre 10, verset 10, tanga, comme ça, alléluia. Dans Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'elle soit dans la misère. Mais je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est-à-dire, yope ozana bomengo. C'est ça. Mais ta la vie na yo bien,
ta santé est toujours médiocre. Voilà. Makamni sosala isimba kakakate. Siko yo o normaliser makamni zo kam nzamba o normaliser yango te. Vous comprenez ce donc, la volonté de Dieu est que l'homme puisse être sauvé et à vivre vie à bien paix. Awa na sena na mokili. Il y a deux choses primordiales. Oyo nga na zalaki na douche na zo sukola na za mutakala. Bon nga na sukola na pantalon na chemise. Sukola tana. Oh frère. Na lobi boy ezana biloko ba bombela kango mutakala te. Je suis franc. Elonyo bombela mutakala te. Libosa mai obombela kango mutakala te. Ozala mwasi oza mobali ata oza roi ata oza mokonzi ata oza mongamba devant l'eau okobombela ngo mutakala te devant médecin ozala mwasi ya bato ata oza na alliance ce médecin au consultant longola bilamba kata forme mata na mbeto alatiga azan na accès na vite soko na okos hein devant pasteur okokata no bilamba te oui parce que je suis pas médecin oya zo simba nini voilà après que va pasteur après que ba mais il faut prophète oui d'olive ainsi de suite voilà mais devant l'eau devant médecin et devant Dieu devant Dieu 4 cassé on a soit toqué sur 4 mes amis devant mobali na yo na mwosina devant mwosina devant mobali na yo obombele nini parce que yende mutasimba kango nyoso asala kanyo surtout pasteur Robert Mbota ba question pe la bombela o soka ouais donc on comprend ce que nengo za bozana mwasi moi na bombeloni elote ata to sukola ata côté na douche ata nini devant moi na yo bombeleni elote voilà pona kolobake donc tongo sukola na douche mutaka nazo sukola na douche ndenge na sukola na bonde nanga butu nzamba lakisa maka mususu esili na préparer pe message nanga mususu esili tongo etani na sali mo entraînement nanga esili allez na côté na douche na kati forme nazo sukola kaka boye paf paf nzamba bimelinga nabi na douche Josué et mes enfants souffrent. Tu dois prêcher sur la santé et sur les finances. Naïta soki dans l'obani. C'est ça. Siko na ko changer message to na te yakaka nzamba lobi. Automatiquement point faible nanga ezali kaka ainsi dit le Seigneur. O nzamba lobi nde na osala. Et si j'acceptais et bandi pe ko ba verser pe zoyana malobani surtout na makamunyo surtout eye et si tant on a siso siko naye na komi ango esili et j'ai transmis le message. Aujourd'hui peut-être tout il baku malam ya olandanga bien na mwangonga muke nzamba se manifester katina yo. Voilà. Nzamba yebi ke mutu esengela za bonne santé. Asi atie ba disposition so esengeli mutu abika. Voilà. Mais mutu nde azali ko zala mingi égaré. OK. Il y a toujours des instructions en toutes choses. Hein? Même pour nos la bien na vie aussi mbambongo pe ou melanayango. Il y a toujours des instructions. Il n'y a rien pour rien. Ouais. Parce que comment être en bonne santé alors que diable a dit que yo soko en bonne santé ba te belé ba bonga na sima na yo. Yo faut zaka maladif. To maladif. Yo ndo zana mbongo ne fait que na bakisi. Comment vaincre maladie. Ok, esa question ya bien, oyo na koko répondre mais ya on a lobi comment être en bonne santé. Voilà. Esa na ba condition. Voilà, o mutu ayebi yango te, mususu pe ayebi mais au sale landete. Voilà. Pour nous aller en bonne santé. 1 Timothée chapitre 4 verset 8. On a posé en bonne santé. Mais oui, nazo lobati parce que nabi esa na ba condition non? 1 Timothée chapitre 4 verset 8 ouais. Verset 8. Exerce-toi à la piété. Omi pesa na nini na bolingo. Voilà. Hein? Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Chaud. Ya oyoki siko. Sukata on obi l'exercice corporel est utile. Mais à peu de choses. Mais ce qu'on compte ta maman, ton papa, ton frère, il n'a pas le temps ya kokimata mbango, ata na lupango, ata na ndako, na ata na chambre. Oko sala ta pompage, oko sala ta ozo dandiner, oko sala ta o chauffer nzoto tous les jours. Sala kata 3-4 fois par semaine. Oko mona ke makile ko circuler bien dans nzoto, tu n'auras pas beaucoup de problèmes.
Parce que je suis pas maintenant pour nabana kopesa bato exercice, ndeko ça exercice, mais il aura un temps OK tout ça là même en live, tout nabana laksa bato, yé moko na ndako ata OK na ba salle de musculation té, mais yo moko na ndako. Problème ezate, natalaki. Nini yo moko na ndako okoko sala kango. Donc olamuki eloko liboso avant que sukola, nde sala yango. Omeli mwa mai na yo, allez, obandi. Ata na ndako mama. Ata olati liputa eko kipeta okiti omati okiti obati osali okimwa mbangu na salon odendi osali mwa physique et tout bible les ont recommandé yango ba médecin pe ba recommandaka yango moni bato ebelo basalaka exercice te ba souffra mingi makolo mukongo nini ba courbature ba nini tout ainsi de suite tu seras épargné na biloko ebele na makambo yonga na zolo boyo. Nabi, pour être en bonne santé. Nabi, etali ndokite ninte. Parce que ce qu'on exerce en côté, un jour, français baloba, un organe qui ne fonctionne pas s'atrophie. Nous autres, c'est communauté, et ça, eko beba. Ata mutuka, so la lisa wana, et au chauffeur à moteur, et comme ça, et provoquer pe ba panne. Oui. C'est comme ça. Même miso, même dans nabi eloko nyonso. O ezana autres, et senga ezala non? Au mouvement, un exercice. Mais les gens n'ont pas le temps. Mais il a le temps de chercher l'argent. Il a le temps d'aller au boulot du matin au soir. Il se sacrifie. Mais on oublie que si le corps tombe malade, tu n'auras pas le temps de travailler mieux. Vous comprenez ce que voilà, c'est comme ça. On a parmi les conditions pour être en bonne santé. Deuxième condition pour être en bonne santé, c'est l'alimentation. Biloko yo liaka. Eko bende la yo pe malade dans autres. Ozolia mabe. Les produits transformés, hamburger, shawarma, nini, ketchup, wanande biloko yo lingaka, boudin, salami, nini tout. Wanande biloko yo lingaka. OK, ça va. Problème ezate. Biso bato toleka Congo bololo. Tomela Congo bololo. Na komela kolia makasu na bangadia biso le bayuma, bana mboka. Problème ezate. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard. Au moment que nga nazaka ko se rajeunir, nazaka en bonne santé, mais yo osobeli diabète, osobeli monsomba, osobeli monsomba bima, nini, osobeli misu. Donc c'est-à-dire santé comme dégradée. Pourquoi? Ngalinga biloko bololote, te biloko na te. Problème ezate. Mela no ba sucré, mela ba jus, mela kubola ba miliki, ainsi de ce problème ezate. Biso ba tolia ka mandindi, oui mandindi. Ndeni. Ezo ka misile za la bololo. Toleka misili, naliaka mbika, naliaka ndunda, nalinga pundu, madeso, nalinga mingi ba légumes. Musu naliaka mais avec modération. Donc c'est-à-dire alimentation na yo ekobende la yo problème plus tard. Olingo lingati. Na bite so zola na ngai. Na luka bien. Parce que tango tozote ya makambo yo, bato bazolinga yango te. Bato balingi makambo zo plaisanter, bato zo se pelisa motema na ye. Lelo yo oko vivre na kisi à vie. À cause ya elele no mabe. Olingi komela ka ba secret mingi. Mais ozobo sana nga so somenga secret za difficile. Oyebinga na si sata molanga secret. On comprend. Ka moi mukia na ikoki na ikoki. Maintenant mais la mai mingi. Voilà. C'est-à-dire alimentation nde ezali parmi ba cause. Donc ce que bongisa alimentation na yo o s'exercer na exercice physique, o komona ke okoko bela okola mutu nyonso mais kobika na yo ezate maladie et anéantir yo et amortir yo et ainsi de suite. Tu seras en bonne santé. C'est ça le souhait de Dieu. Na continuer. Nani avant on continue tous en témoignage ya papa oyo yo abelaki ezaki poison. Poison psycho. Est-ce que poison pesaka na kati ba ka ozo tinda biso ya ko s'exercer à la piété. Nous parlons sur la santé. Suivons d'abord lenga yaki a pesé lengo ce témoignage na ninga bikeli to décortiquer autant que tozonga en surtout tout juste après. Tamba je suis au camp basale lingai moi 89 ngena tika veva ajona ba misado yo za moi 89 mais olinga botika la ve na ba na misado c'est-à-dire aux mariés mobali na zawa ye ya za pepe bon frère Franza la qui na poison wa ba yenge ba ngeke poyaki na awa. Amen. Oh Jésus, oui.
toyaki na ye awa tozalaki na ndako tokenda liboso ebembe na bandi lisolo toyena ebembe tofandi tomeli masanga tokamongingane mo balobana te moninga na ye akokisakekana ebembe na ebembe ebise nga moko leo naomeliso masanga donc alobanaka te bakutani na ebembe na obemelisa ye ayotela ye poison ki magie na kati ya gene aye apesi babandi komela nga siko tellement nakokasuma mbababa te navandika bena yebise esprit moyengaka ya kana bandi oswanisa ye kati etelemaka tokende tokomi na ndako abandi kobaluka miso echange soki otali ye miso bomona bien esukwami kutu miso ezalaki rouge makila miso etondi makila zolo ebimisa makila munoko ebimisa bamai moko ya jaune na bandi kobondela babonde emo na bengi yo eleka te ngabi papa kanga numero na ete nde nini eza ete nabi te toke eglise toye tokuti frère oyo azalaki ana yabi biso place o tokuti évangéliste Christian Ngoya yabi biso ye évangéliste abondeli mpo na mai apesi ya meli etumboli lisusu abandi kobaluka na ndako nabi te nabenga baninga na ye bamema ye tokende ka na eglise mpo tozalaki liboso na hôpital nabi oyo eza likambo hôpital te nzambe akosala baninga ne bamemi okomanga tokomi na coin awa akei mpenza bato na babalo baolela jeune garçon oyo bamoni ye soso abonani yo aza mobali na yo ngabia eloko eza te bozwa paniki te nzambe azali bamama mo banda oteka bakemba na kwana babi bokende pa josue okende so te kondima mobali na obika ngabimama kaka ndenge olobi nzambe aotelemisa ye bato bamemaki babi te tobaluka esi akati ngabi te akati te tokóma na ye tolalisa mpesi paster josue atelemaka nzambe osala toye na ye mpe bafrere bayambaki biso bakangi awa balalisi tobandi priere emona minalela wamona mpe asiake likolo ngabi te tokomi pembe na décembre akoki mpe bana ye anniversaire ya bana ezala le 31 akoki mpe bana oke epalimante esprit tout ebisinga kata kosonenga bite nayoki siko mongonga paster juste olobi ser olga olongwa na makalo okoma boye na sutuki na moi tosambela ye alali azobaluka misumbi mpe ngabi me mutu aza te ngabi te nzambe esimba motema na nga tobandi kobonela antuka bafrere nakutanaki nanga na papa te kaka baévangéliste bayambaki biso abandaki kolalela kuna babonde tolali ve azobaluka awa ti baoyele bilongabi na ozonga ndako te emo makanisini ezongi otalangabi okumbi vampire makili ebele boye na miso évangéliste aye apesi ye huile d'olive atie na miso abeloko eza te sambela mobali no motelema bapriere mama Julie ayebisi ngai tobondela na lamuki na te place pendant osala prière na bandi kobondela bandi kobonga bina sambela bote bon courage Jésus na ndeni tina ye pa na ye alobi nzambe jesu lokamba abikisi ngai nakende etoile singabi yozosa ya se awa ozoloba tokeye kuna bandeko mpe basunge nga tokeye kuna namona bandi kotambola ye moko nde nabengi papa na telefone abisava na bondeli we etikali bokende hôpital nde tozalaki na mongolie nabi papa bazokomplike biso balobi bareso mpe ndeni abi yaya botanga miso nakangi miso na tie telefone boye papa abondeli abi molimusi bapoison limwisa zongisa retour tobondeli kayaka papa lobi ame namona kaka tour de sala badorte bakoti balobi wapi mukendi ngabi mukendi yeyo abi kasi po aza problème te bo bovandi ande ngabi te balobi abazalaki poisonné abi te bobima nde tobimaki vendredi yango naye kotatola monina Alléluia bana nzambe wekana boko mpe biloko mpona lokumu na yesu o yesu okolo na nga oza wane frère tozo mokendi sikoyo olapi masanga omele lisusu masanga te okomi mokristo sikoyo obiki na poisson eza lisusu na nzoto te na bamedese babi eloko eza lisusu te okomi makasi sikoyo yo moko okomi kotambola siko bato nyonso bampoisonne bango baza bibembe okoloba bango nini kasi beta maboko mpona lokumu na yesu nzambe se manifeste kati na yo dokomuke opina miracle na pina yo au nom de jésus banda lelo
Dans télévision, Béa Saliswa Minel. Retour et son après mon bonheur. D'accord, mon aïs. Zambia s'est manifesté Katunayo, moi dans la Olga. Pour vivre grâce et faveur, Nayo, Nakobali, Nonabana, Nakoko Naïs. Amen. Les dames à Koko, Susu, Lolo. Je te mets ma botte aux âmes à visiter. Oh yes. Voilà, de retour sur ce plateau. Il y a un problème avec Kindenis. Poison a allé là qui Bon, na matanga. C'est on a tout semblé là, à une église. Bon, mon bali na un pied dedans, un pied dehors. Ndeka mbali basala. Ce qu'on va koufeli. Ok. Ce qu'on va ke matanga. Na matanga, nzoka, un ezaleki. Il y a pas baninga. Nde batile poison na masanga. Il y a pas ça le savoir. Na matanga mais ba bomé. Oui. Amélie et Sili metanga zongi mutanga kufata. L'hôpital poison. Et simbité. Nde mwasi na ye lokola zalaki éveillé. Abengi to bondeli nzamba bikisie bazongi sur l'hôpital, il n'y a rien. Abiki correctement yamana aye ko témoigner. Pour la kolobake, le diable est là pour détruire, pour te tuer, pour nuire yo, okufa, ton maladie. Mais nzambe aye pour nani na Psaume chapitre 5, verset 1. Tina 5. Voilà. Oyo kanan. Parce que nzambe alingi yo za bonne santé. Psaume 5. Ouais. Voilà. Psaume 5. Banaka na verset liboso. Abi, louez l'Éternel, invoque son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Ouais, yoka. Yango na osala nini? Nazo yebisa na bato ba au fait ya nzambe. Que ata santé eza dégradé, doni tout nzambe obiksa. Amen. Yo ana ya témoigner à zamutu neti yo. Tu as les poissons dans ton corps. Je vais prier pour toi. Ba au fait nzambe nde nango na proclamer. Gloire à Dieu. Ouais. Abi, chantez en son heure. To yemba pona lokumu na ye. Yango mo na linga yemba mingi. Toutes ces merveilles. Oui. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Continuellement. Alléluia. C'est-à-dire, ceux qui ont na maladie, topé, ont un problème ya mbongo. Babi, ayez recours à l'Éternel. Yango biso to yepo to ça la recours. To quand ça lettre à recours. To quand ça prière à recours. Voilà. Loba recours. Recours. Attends l'université, recours ezalaka. Oui. Attends la institution, recours ezalaka. Recours ezali. C'est possible pas nzambe. Parce que au raté prière to salaka. Au moins le côté mais recours. Babi recours, to ça la recours. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Voilà. Et des miracles et des jugements de sa bouche. Oyoki? La linga Bible mingi natanga kango kaka, ça me fait du bien. To lingi to ça la prière recours pour 2025, to kota bien. Amen. Okota na maladie té, okota na pauvreté té. Nzamba c'est personne en 2025. Psaume chapitre 5 3 verset 1 5. Donc verset belé, vous excusez. 5:3. Ouais. Yoka siko. 5:3 combien? Banaka verset liboso. Tina verset 5. Mon âme bénit l'Éternel. Oui. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Tala tango to sala recours pas nzambe. Molimo na yo, molema na ko kumisa nzambe. Gloire à Dieu. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Kobosa na bolamu ya nzambe te. Gloire à Dieu. Ouais. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Yenda zo limbisa masumu na biso nyonso. Guérit toutes tes maladies. Oyoki siko. Tozongi susu Abi yenda zo guérir ba maladie na biso nyonso. Et puis azo rajeunir biso lokola ba aigle. Amen. Vous comprenez ce que tokuta na amina nga to tanga na bien que yazale mukolo mais il y a âge 3 ans plus que nga. OK. Mais tokuta ni me yakoma koko. Tozena mutu abi ngalabi oyo amina nga to beta bal to yamba ku tutu ainsi yo président oyo amina nga penza to beta bal jongo ninga sawa pe maître ngalabi yo comme les qui na musika. Les qui musika. Vous comprenez ce que oui hein. L'alimentation, l'exercice corporel. Et point mususu pour nous ala toujours en bonne santé. Ils allaient dans Exode chapitre 23. OK. Verset 20 à 26. Exode chapitre 23, verset 20 à 26. Mais tanga kaka à 24 à 26. Exode chapitre 23, 20 à 26. Maintenant banana 24. Bana 24 pour gagner le temps pour vous signaler
Voilà. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Hey, Yesu. Et il bénira votre pain. Yoka bandela place wana nzambe na ngai. Obiki okofuka mela nzambe mususu te. Okosalela pe nzambe mususu te. Nga nafuka maka. Nafuka mela kaka Jésus. Elongi na nga na se oyo tache oyo efuka mela ka Jésus. Jésus. C'est Jésus. Oh, ce qui nous on a Islam. Islam c'est na bien Islam. Voilà. Yoka, abi bandela yoka. Là on a 24 ans, on a 25 mois. 25. Abi, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Boko sale la nzambe na bino. Et il bénira votre nzamba usani akopambola biso, akopamba na mapa na biso. Même na ma ya komela. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Otunanga question bi ba condition pour na kozala bonne santé. Oyoki condition? C'est-à-dire servir Dieu. Parce que na mokanda ya nzambe na Apocalypse chapitre 5 verset 10. Alors que asali biso nyonso ba royaume ya ba sacrificateur. Amen. Parce que asali biso ba royaume ba sacrificateur, mais nous ne voulons pas servir Dieu. Gloire à Dieu. Un sacrificateur qui ne sert pas Dieu. Gloire à Dieu. Il pêche. Oui. Hein? Et ça quoi ba engagé na musala, mais aucun non musala te. Déjà, tu seras révoqué. Amen. Au foot à ma pété parce que tu ne travailles pas. Oui. Yango siko eloko nde yangwana. Nzamba lobi vous servirez l'Éternel et l'Éternel vous bénira. C'est-à-dire ko pambola bino. Au pas même na lipa, même na ma omela na yo. Mais mususu kaka ma yo zo melana. Ya melianga ju malade. Mais yo melo ju malade. C'est ça. Omoni. Et là ka moko wana ya li aju malade, yo li oju malade. Kaka loko. Kaka loko wana moko. On comprend. Parmi Kenzamo bi j'éloignerai la maladie du milieu de vous. C'est Dieu qui guérit. Il dit qu'il éloigné la maladie. Parce que nous parlons sur la santé et nous parlons sur les finances. Amen. Parce que yo sala nzambe yo kaka na ko sala papa. Sikoyo o sala nzambe te. Ndeni nzamba ko longola maladie. Ndeni nzamba ko pambola yo financièrement, matériellement, spirituellement et physiquement. Très bien. Voilà les deux choses primordiales. Si tu manques l'une parmi moko, tu es misérable. Parce qu'il y a des gens, Azane na mbongo, mais il est malade. On comprend? Il n'est pas heureux. Mbongo qui n'a pas kisi, donc à dépenser, nous surtout à bikarate. À comment vivre na kisi à vie, Aza hérité. Et ça, bah, tout le monde, Azane en bonne santé, mais mbongo est santé. Pauvreté, nous ça sala que simba kate, courageux, abela kate, mais pauvreté, nous ça sala simba kate, il n'est pas heureux. Quand on a mambo ya richesse, prospérité wana. Na ina baba principe parce que na nto la témoignage de kona biso oyo. Avec na liputa moko 11 000 francs. Ouais. Le kona biso oyo yo, mombongo pasi. Ndenge nini asalaki pour que le leur comme na magasin. To la nango et puis to kozonga pour na décortiquer. Pona ni pofandiwa. Kombola ngai mameshe ni merci ko ebinga na témoignage na uta pour ça. Nazaka na mobile na Brazzaville kuna. Mobile wana abalanga mbongo ngana ye Kinshasa yatika na Brazzaville otika na Brazzaville atiko za mwasi mfache na ndako otache mwasi na ndako na kuma na Brazzaville na almoni mwasi na ndako atie kote mususu souffrance kaka na ndako alipana kuna souffrance na binzani na kwanza meli kwa kusuma ngako pesa kimya na kala kimya te elo ko eza kati na kati ndoneza kati mama papa kufana tikala ngai moko na sibota na fa mo na tikala ngai moko na bizandi na la moto ta ko sunga ngai tukila na moto ta ko sunga ngai papa pesa ngai kimya na longe Brazzaville na ye awa na papa ndeko na papa ya na ngai mwana mabutu na ngai ayi sigai. Donc, on dit pas que nous avons fait on a 2 jours, 3 jours, nous avons fait des amis. Donc, il n'est pas allé dans le magasin. Nous avons dit qu'on était là. Là, c'est le premier jour, papa, la première papa, il a dit qu'on est là. Papa, nous avons fait la souka. Il y a des moments où il y a des gens qui ne touchent pas. Pour nous, nous avons pas de commencer à faire un ndako. Pour nous, nous avons fait des amis. Donc, nous avons fait que nous avons fait des solutions. Attends, par là, nous avons fait des solutions.
na bizambe yenge mosunga ngai mobateli ngai na prière nazalaka te chaque jour naka prière na veye oyo mpe oyo prière tosali awa nayaka nalalaka chaque jour atelaki ntango na kotekala ngai nanakoteka ndeni nazalaki ni 10 fois kotekela apesaka 11 000 francs nayati awa somakude livre nayati awa papa bondela mpo na ngai nakenda ok nakei 11 000 wana nakei zamba monene na mpasi na ngai nakolela ngai nakei na zambi nasomba sachet moko ya plastika kabizambe yo tosungaka bana bitike yo tikaka bango tobwaka mpe bango te nazokende otambusa biloko wana mobali mamoninga mpe mwasi kitoko aotambusa biloko ngai nakotala kitoko na ngai te naa na posa nzambe asalela ngai nazokende otambusa biloko na ngai naotambusa biloko na ngai nake rsi naye kosoma 2 sachet nake natambusi nzambe mawa naye kozoma nasomi 3 sachet nake natambusi nazoma lelo nzambe oyo ndi kozoma na temi ya nzambe asele ya minene kati na ngai alleluya ya minene kati na ngai esiala libota na ngai bazoma bazu te naozanga su mbongo te kolia na ngai naozanga te koteka na ngai so na libinga biloko na ngai boye nabeleka nzambe oyo ya jose lokama mama tamba kilia lokama siko baninga batunga yo usibiki singa na sika nzambe nga na senda nzambe jose lokama asa kati souvent l'enfant dit que garçon a bien gagné mais il y a beaucoup de gens qui ont ça na mbongo ya koso ba biloko na belo na te na koma kuna nza basala grâce na se biloko na nyoso na ye na ngo c'est comme ça na comme na magasin ko na ngala ndap na ngai alléluia bana nzambe na le kasi siga boy fula on dit ba fula na fula na comme no pidala ya kuna kwa hotel bakala kakokolo na comme pidala kakokolo na peti na nzema baninga nyonso bato na bisema na bato bazala hotel bato bazala biloko na ngai biloko na ngai tulaka ta kolomoko te soni na vie baninga fuye baninga pe sila ya pe sila yango na kokumisa nzango nzambo asa nzambe ya nandi mokonzi. Voilà, de retour. Lisa Kineni, papa. Le magasin. Elle est heureuse. Oui. Kasi prière quand on a une salle pour la binote. Donc, mobala boyaye. Et puis Aouti Braza, pauvreté, manquement, enfant de pas na ndeko, cousine na ye. Cousine pas l'accès à minen. Yo bongo yo maman bongo yo fan de la leki. Les aux années côté balai ça quoi li pa et tout transport comme ça. Aux ala kimiate. Et c'est normal. Ndeko ya zolela. Papa na landio na TV mais na un problème à expliquer ngai. Elle n'était pas malade, mais problème na ezali pauvreté, ka comment sortir té. Moi si et puis c'est même na malade d'estomac. Souci. Na vito sambela nzambe. To sambela nzambe. Yo mto kabila prière ici. On a kabila mbongo mususu tala batima je belé. Ko ta témoin bien $1000 eloko pam. Menga kabela ka $10. Abandi mbongo na $10. Oui. Il y a plusieurs témoignages que bon, sélection ya ba nini ya ba yani po bato mususu loko ezama kama mbongo bato mususu ba olinga te. Ah oui. Allez kana média voilà, de protéger voilà, c'est ça dans ce sens là. Alors to bondeli esili esili tanga ye lisusu ekuta nanga si rendez-vous azole la papa bondela nzamba sala nanga ti ya quoi ka c'est un miracle te na Deux Rois chapitre 4 salama. OK. Ayole la papa nini tu Elizabeth ozana nini nanda kuna ona zana mafuta na tu mozana nini papa et le côté na bi luke le côté ka pièce la mango on sina lata mbi kende côté ka ndazu pièce ya elamba oyo ase alata azaka na pièce wana elamba pièce wana ndi akepa ba mama ya bwaka nzoto ateki yango ba pesi 11 000 francs donc maputa mibale na libaya 11 000 francs 11 000 francs congolais moins de $5 lelo. Oui. Aye nango na bondeli longola dim longolo franc yango
kokela mutu mawa te 11 000 francs na longoli na 10 000 francs alongoli 10 000 francs na bondeli silaki abandi koteka kotambwisa mwa ba biloka plastique lelo aza na magasin. Tu vois, Nzambe alingi mutu au travailler, Nzambe alingi mutu au luka au servir. Comme ça il y a se manifester katina yo. Amen. Mais tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas servir Dieu et tu n'obéis pas aux instructions divines. Alors comment est-ce que tu seras béni, tu seras heureux, tu seras malade ou tu seras pauvre? Ngai na linginde yo Olanda, o joindre nga na ba programme yo sotozanango afin que Nzamba pambola yo. Regarde ce monsieur, Papa Richard. Témoin de Jéhovah, toute sa famille. Mais batindi ya kotinda yo kutananga. Nde aye to kutani. To bondeli Nzambe. Hein? Un homme d'affaires. Ma affaire ici mbakate akwea. Azaina magasin mususu soki maison mususu na Kikwit. Ekwea et ainsi le bateau bagnon ba futakate et tout donc par terre misérable. Maintenant nga bengi to sambeli Nzambe paf. Pa. Bateau nyong batindeli. Cash. Au témoignage souka tole. Ngamba lo beza témoignage pena voilà. Témoignage. Cash batindeli. Paf, mes yeux fungwame. Pam 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 abandi boy asombi lupango atongi. So papa ngaza. Et puis abendi na bandeko on de complication voyage zwa numéro pasteur to bengi ba paf Allemagne. Donc et comme so papa yo olo balibiso bien. Wana za ba réalisation. Ouais. Makambo sala. Mais source na principe divin wana pour que makambo wana sala. Otuti libakumoka ki elisolomo akitoko lobi tu as quoi? Ouais. Dimanche na église oteya eloko etelebisa kinga olobi yo moko pasteur alobi il faut que un journaliste quoi Brad bo pambola vraiment na linga lo bangote yo moko pasteur alobi parce que Bible lobi boy l'homme sage cache sa science, voilà, mais les censés alinga obimisa mais ce qu'on a loba qui au huis clos mais ya bimisa yango je vous aime et ces journalistes aussi vous aiment. Merci, amen papa. Na bandeli voilà na loba atamuke pona tolinto sukisa oya zana makasa osala asali oya zana makasa osala te asala te c'est la parole de Dieu. Prospérité apprendre ou à laisser, voilà, apprendre ou à laisser c'est la parole, voilà. Et personne aussi ne peut obliger quelqu'un qui nous a qui c'est pas na satana kaka obliger encore te apprendre ou à laisser. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre de Deutéronome, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Fais les choix. Et moi, j'ai opté la vie. J'ai opté la bénédiction. J'ai opté Jésus. C'est tout. Je n'ai pas de chemin. Brad. Job chapitre 50, verset 5. Ah, tout en Yaropé. Somme chapitre 50, verset 5. On attend la version chez Zate parce qu'il a plusieurs versets. L'Ancien comme Nouveau Testament. Verset 5. 5. Rassemblez-moi mes fidèles. Tu as fait alliance avec moi par les sacrifices. Oh, basali alliance nanga nzambe. Na muzela ba sacrifice na mama. Et les cieux publieront sa justice. Bon. 14 à 15, il y a même verset pour na Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Oui. Et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. Oui. Et invoque-moi au jour de la détresse. Oui. Et je te délivrerai. Oui. Et tu me glorifieras. Merci beaucoup. Oyoki na vie ya mutu. Tu ne peux pas réussir sans deux maîtres. Tu dois faire le choix entre les deux. Voilà. Tu ne peux pas prospérer, avoir la prospérité sans avoir ces deux maîtres. C'est-à-dire, entre les deux, on ne peut pas faire le choix des deux à la fois. Parce que la Bible dit, on ne peut pas choisir ou servir deux maîtres à la fois. Ouais. Donc, c'est-à-dire, Dieu et Satan. Bango mibali. Bango de. Il n'y a personne ici sur la terre qui a pambola mais comme na mbongo makas, qui a koufi na mbongo, azangi batomi, azalana entre bango mbala azana moko. Ce qui papa na bino pambola maka. Azana kisite, azapi na zambete, fin ezala indengeni. Fin et cause la misérable. Parce que le diable, force d'attraction au bendaye, fa akoya nase. Il y a un moni mutu soki a comme na mbongo, ba proposition yaka et délai. Même les gens viendront te proposer. Moni ndeko komi boy, il faut boy, ainsi de suite. Mais pour nanzela, moko ya nzambe c'est tout. Mais okokipe koko mate na niveau ya okoma na mbongo, ceux qui ont ça l'alliance, tous ceux qui ont de l'argent aujourd'hui,
qui approche ba petit moyen te ozande ba moyen so mo lupango no tongi obio na za moyen wana za moyen te. On parle de l'argent. On parle de l'argent. Ce qui a ça l'alliance te. On habite au Zolanda. Très bien. Ce qui a ça l'alliance te, tu vas tomber. Aux gens à par terre. Attends, on m'attaque au quoi. OK. Parce que ouais, au protéger à zaté. Les diables sachant ces choses, ndé azu imité oya ya Nzambe. Nzambe lui sangiselanga banana ngai, boba sala alliance nanga. Voilà. Abraham sala alliance na Nzambe, vrai ou faux? Vrai. Isaac vrai ou faux? Vrai. Jacob vrai ou faux? Vrai. David vrai ou faux? Vrai. Salomon vrai ou faux? Vrai. Et ainsi de Daniel vrai ou faux? Vrai. Et plusieurs autres dans le Nouveau Testament. Oui. Alliance c'est le comme quoi mystique. Et puis yango pe Yesu yemo tanga ye ayeko pe ko sala alliance na biso. Bolinka natanga ba verset. Sacrifice ou un déplacement dans la fana alliance. Voilà. Comment le faire? Et sengeli yo mundimi. Yo mutu. O sambelaka to sambelaka te, ça l'alliance financière na Nzambe. Que o luki quelque chose de bon, il y a précieux. Il y a valeur pour na yo. Et ça la matérielle, et ça la financière. Que Nzambe ngai na zo ça alliance financière na yo. OK. Pour ngana koma na mbongo pe mbongo na ngai za la protéger na yo. Ndio zu yango. OK. Obengi ngai. Na yo ce qu'il faut faire. Na bondeli pona yo. Ndio monisiko yo nini Nzambe ça. Wana olingo lingate, il y a un esprit na mbongo. Comme na ngwe zalaka maman, esprit ya mbongo. OK. Maman azalaka soumis na mutu nyonso ya sala alliance na Nzambe ou na Satan. OK. Siko il faut ça l'effort. Yo za la maître ya mbongo que mbongo za la maître na yo. Très bien. Parce que l'argent c'est un mauvais maître mais un bon serviteur. Mais yo sala tout que yo za la maître ya mbongo. Parce que so comme maître ya mbongo, yo ko diriger mbongo. OK. Mais so ki mbongo ko maître na mbongo diriger yo, OK na ruine. Il a plusieurs choses hein. On peut se verser. Même quand c'est n'a prouvé na ba verset mais tu fais ça prochainement. Bolanda Josué le Kamba TV. Ah. Voilà. Alors on te repère ça ba verset ancien dans le Nouveau Testament pour na comprendre message oyo. Ndio komona ke okoloba l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Ndio David alobaki. Hein? Oza muto vivre na mokili mais tu seras heureux. Tu seras heureuse parce que tu as fait alliance avec le Seigneur, l'alliance financière, alliance matérielle et ainsi de suite. Alliance nzamba viola alliance te. OK. Vous comprenez? Ce qui peut salaka yango mais ou viola yango, tu peux reprendre encore. Ou ko sali so alliance isus. Ndio komona sikoyo oko 2025 ko zala ere pona yo. En dehors de ça, nous avons un programme où il y a secours, les secours. Toko ça recours. Voilà. Ya makamona biso. Obondelo sema tout le monde a le côté recours. 12 jours, il y a recours. Il y a jeûne et prière à 12 jours, il y a recours. Tozo bandango le 18 décembre. Oui. Aussi ça le 29 décembre. Tokomba végétarien. Tokolia misunité. Encore yolia kangote yango memi batu nyonso. Olinga ngote olia ka molinga ngote. Ah voilà. OK. Et même abiso place. Ah voilà. Nalia ka misuni mais avec modération. Avec modération. Voilà. Alors, tokomba végétarien. C'est-à-dire jeûne na biso tozo sala jeûne à Daniel. Banda le 18 ti le 29. To bandolia ndunda, to bandolia pondu, madesu, misili, mbinzo, Thompson. Mbika, Thompson na musuni. Wangila, Mwengi, Mayebo, Bitekuteku, tout ce qui est léguminé le soir. OK. Nde tokolia yango. Na poko kaka après 19h. OK. To comme la paix secrété parce que secret zali le quoi masanga na biso. OK. To comme la paix ngote. To comme la ka mai. So moté maman to mela milk pendant la journée. Et le dernier jour, le 29, to clôturer na Sainte. OK. Et ça dimanche. Ata olanda biso na musika, okosala Sainte osomba molangino ya 20, osali pain sans levain, nde mukola dimanche. Bolanda en direct, la prière wana. OK. Et puis, qu'on prépare offrande et action de grâce na yo.
Voilà. Pour na ko bénir ngai mosali na Nzambe. Na bi ko bénir ngai mosali na Nzambe. Pendant yina ne Nzamba batelio mo frane action de grâce pour otindela ngai yango. OK. À partir de là les 18 ti les 29 ndenge Nzamba sunga yo otindeli ngai et Nzamba ko pambola. So otindeli ngai komela ka sujet moko oyo lingi Nzamba sala pona. Très bien. Moi je fléchis mes genoux et je vais te soutenir. Dieu fera grâce. Je vous remercie. Voilà. Donc comme la vision na souka nga pour so 4 ezate mais par rapport à temps, le 4 nga obete so di solo bete dimanche. Pasteur Abinani a offrir. Yo zana $150 na obombo so bakit. Nazana $150. Nazaka na bakit ya blé boy misatu na ndako na salon. Na ngana eloko te. Siko na kangisa kama $10, moi $20, na sala 4 mois pour na kangisa $150. Voilà. Siko na kino pasteur Oteobi oya linga sala alliance financière na Nzambe. Atia Nzambe na ngai na épreuve aya sala. Siko ngana likanisa ngai ke loka nazana $150. Na opesa kaka. Nabi maboué, pasteur Bisangai te opesa 500. Nadimi à vous ordres. Nadimi à vous ordres. Ondimi. Nandimi à vous ordres. Mais c'est quoi yo? Au salaire de 4 mois là pour quand ça 4 mois pour la quand ça 50. Il faut que ça 50. 350 na kozwa. Na zone salobi. Et ne toi dimanche faisons ça lundi. Nabi à vous ordres. C'est quoi nandimi kondima nandimi mais na mutu na biki kuna 150. Na kozwa 350 wapi. Na kodefa yango wapi. Donc nazongi na ko sala prière na butu Nzambe yondo pesa ngana ndimi na sala alliance na yo. J'ai que $150 ici. Ça fait 4 mois na okangisa moi 10 mois 5 mois 20 ti eko ko ka 150. Na lo pe ko quitter parce que na bano lukana sumba kiti ya ba $400 ou 500 à la rigueur. Moi kiti ya divan na tia na salon. Mais sikoyo ngana ndimi oyo nano yango na ekende. Siko 350 na kozwa wapi. Na bondeliti na mona mbamoko ba opesa ngai lias ya ba dollar ya awa yebele tomalo sambela na mutu ndeno bi tala na moni ba opesa ngai ni na zwa ona tala na kanisi réalité pa na za ofukama na tia fungoli miso bi na kati no pingana bi na mita to sambela mais ba opesa ngai brique moko ya ba dollar yebele et je pas bi amen na bi bon to continuer prier ici to clôturer to lali. Donc, le téléphone est bando sonné et dérangé nga sikopo na la pongi. Parce que sonné ba 6h40. Mais na kati pour les 5h. C'est quoi 6h. Après, ba na yamba na répond na yamba boy, wana 7h juste. Na yamba boy. Papa, nzambe na sali. Na bezanani. Konga mama José. Bon, attends comme vous voulez. Papa ukoya na ndako. Ngabi mama. Dato kabi yaka na ndako po nzambe na sali. Il prier au sali kinga na esimbi. Oya na ndako nabi samba mama nazoya na sikola ko tete na broseka kale na lati wewa wa limité na komi ba ay papa yaza na église ne assemblée ba bondela po na problème mana 6 ans ba kota ba retraite réponse était ya on a lobby la santé et la richesse nyoso mi balé foza et landa mutu tanga yeto kutani to bondenga binzamba sala miracle kende akebwe nzamba sa miracle. Siko abingi ngai namoni omoni namona mbongo na TV oya ba brique ba dollar to pas ba changer mais na TV surtout ba changer ne ba ya ba franc congolais quoi mais est-ce que y a dollar mais ya dollar ezobi mana ake diyo na mbale ba vandi aye na ngwa kitinga na mesa ku bon ba brique kitiwa ayi papa nzamba sali yangwa longola 10 000 ans mbali bosona simba oyo ke yanga moko ça ça combien ils ont autant on calculer livre na kati ndo ba natangi pam ekoki OK ça va na bondeli pona bango esili oyi na ngina tia mbongo na poche ekoka na poche te mwana dollar ekubo yo kote franc na kati pa kotia na ngina bima na bon oyo eza limité ba kuluna na bi awa nde no bima na coach esprit no bi kuluno ya komeka no déclasser mbanga na yeba ke nazala ka maître ba je kutute ba jeté na bimit papa na komi no bina zo moto nga toko ya toni nga rien bis on va dire ngombo na on va dire bis na beti bis on fa lira la bis na fa nga na bis maboko kaboti wana jeté na komi ba na kiti ba na ye na kuti fe moto yo to sali na ye
Ah, oye ngabi na yeti. Ngabumba ki abika neto priya ki nabumba ki ngabi na yeti. Akoti boko na poche na bimisi. Bambien elombi. Monsieur Panzani. Abi onyo so biso ngabi akwe. Voilà, nde programme échangé mbamoko na question ba kita divin à $2500. Nous tout congélateur, biloko tout donc kasi vie échangé et fandi. Le départ numéro 1. Et si le départ allez na dim na longoli na tie pembeni. Action de grâce na tie pembeni. 500 na tie pembeni. Allez, na kangisa allez. Pas passé. Naimo pasteur akamoye. Mais akamoke. Oui. Oh atika. Tant qu'on a pesi bongo bamba et sili na bimi. Ah, prière et c'est bandaki parce qu'ils allaient quoi à conférence. Bando ko be bobingela Jésus. Na yet. Oh, tia ko mono na livre d'or. Pesa autant, tia ko na livre d'or. Na ko si le boko na pesi ma. Na komi. Na zongit. 2 jours après na vi, okabe. Sombelanga eloko boyo sikela ngana. Après autres. Voilà, j'aime s'aimer. Amen. Hein? Donner à Dieu et surtout soutenir les serviteurs de Dieu. Amen. Les orphelins, les pauvres. C'est ça, la clé. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Masole zebele tu meto sukinde awawa. Témoignage à Souka et yango to Hollanda, yango neto ça dans clôture. Comme aussi ça sur prière et puis dernier mot, soit numéro de téléphone au batu ba ko benga neto kota 12 jours oyo. Les batu ba nga base à l'actif na ba prière ya jeune makamutu bakwea te ndenge bakosala na bité soko sala ndeni na bato bola na biso libanda to babandola na biso kana Josué Lokamba TV to nouvelle tendance. Un dernier mot, un numéro de téléphone. Comme dernier mot nanga izali, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Amen. 1 Timothée chapitre 4 verset 2 à 4. Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Amen. Dieu veut que nous ayons une vie abondante. Mais diable a lingi yango te. Yango moni kaya ko combattre maté aneti ba oyo. Pour nous alaka médiocre, aux alaka mauvaise santé, aux akani au négliger yango mais au négliger le côté. Voilà, et nzambo pambola. Voilà, et courage, ceux qui to sambela ki omona ki réponse te, au bien nganga lisusu, on peut reprendre la prière. Et nzambo ko se manifester katina vino. Voilà. Voilà. Et ceux qui moye zali au benga na numéro plus 243 89 91 055 055. Yami Balezali plus 243 9 98 17 18 54. Mais des numéros sont là. Au benga uzanga moko. So zungate tikelanga message s'il vous plaît. Na rappeler ou na répondre et puis to sambela nzambo se manifester. Voilà, ba numéro yango les affiché. To si samso papa prière. To sambela. Sala ka neto simba maboko nanga. Nzamba pe sombongo ko pe nzamba bikisa. Amen. Sozu pozana huile d'olive. To mai o simbi o saino to simba pe loboko nanga. Zambe nanguya oza souverain. Zambe nanguya oza 3 fois saint. Zamba miracle sala miracle. Na kombo na Christ miracle est opéré. Onction zambe lata bino. Pouvoir divin zamba pesanga et lata maboko na bino et lata mafuta pe mai au nom de Jésus miracle est opéré. Hey Yesu. Pambola bana pe big saban ba témoigner au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Aussi c'est monsieur Nabiso Awawa. Commentaire monsieur Zezati. Après ici c'est Alain Lélé. Au revoir. Bien-aimé dans le Seigneur, kobanga nsambe nde ebandeli ya mayele. Tambola na kobanga nsambe nde okolata motoli. Alléluia. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde.
Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Eske kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti eske eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala mpona bana. Tala musala munene ezosala mpona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo mpona koencadre bana oyo. Yaya lisungi na yo toa nango posa. Un euro no toa nango posa mpona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo ya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Toa na besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mutu nyonso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant zo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Tokomi ba Congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela ngo. Ça des jours à tabater le loco moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata ezala kati et longolango alendele mikolo som nabité mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car donc ba produit ngwana ya anti-poisson oyopé anti-poisson donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu